Afrique mobimba. Fallait les Africains à défendre l'Afrique, à défendre le Congo. Ce que batimpoa kaya ba musicien oh tala boti ya se comparer na Fali. Bozana bino ba conquérant Fali te Fali comme une ennemi international. Guerre kalezalaka na Congo mais Fali comme une guerre ti po journaliste na tia lobeza na ba musicien ba nyongi na Cameroun. Ko Fali a comme na ba ennemi ti na Cameroun. Mutami bimisi mutakala na ngana sani. Te ba sa ko ba mutami bimisi te. Boyo mto zago yebisa to ki ozana ngo. Te me wana mutakala ngana na ngo yangwana. Ah? Yanga eza ya bongo te. Yanga eza la na mbeto. O yanga eza pinda la na mbeto. Na ndako avi na ngamo. Wana yanga te. Wana uzomona ba osala ba jina bango. Ngape lesbienne te. Tokota na epeto sa partout biso toi te ce qu'on a filmé ndeni. Est-ce que yo le bien à la mbeta vie na bino? Est-ce que yo zongo pendengeni? Kana zongo pas vieux. C'est vieux mutotinde la ki. Oui, ba période a commencé la vie chantage déjà que mukil mombe ba ke abimana vie o ya bige vie ane mai. Vie habité to la loba na sera boy soit au grimacer ou publier. Vie atindela nga plan na ba voice ne tout nga zo senga vie ba mbongo kokosa yo ba pienga na ba voice wana tilelo. Mais pour yenda zana beta kaka mais botu nepe abunda de ana combien de personnes kutu Angelica a beta moura bambata na bandal pour na Karine oui yesiko botu na ye abunda na combien de moura mobile gani aza mobile bon bete bambata oui moi na changer ya changer yo kutoke musika bango tu bafinga yanga karabala sorcière odia bango tu wane kirina bango tozaka na bango na matanga na niti ya Diana na ya ti place bango bavandanga na landaka copine nanga zala wana to banda osola nae baloba atali luba banku bazaki belenga venga baloba wana ba mata maso batala wana za ba grimace bazoko sabata ya grimace bako sabata réseaux sociaux abunda na nte na vie ndana combien de personnes akata combien makamuto alakanga ata moko no asa aba na kotumba po ba kolakalakanga akokisa na wana après apanzanga bouteille aja ba shegi tema kolina balabala mama na ya PC éducation c'est tout à fait normal po mutu aza zo bazui tata ya otanga te na vie ba propone ngwana muto tenir na media peut que so bazuka vidéo wana na parti wana ba mimi na justice ake makala ape na mbongo te mama na kenda kolela Gabriel kuna lora kufa fuka mela Gabriel so Gabriel afungola motema po mama na ya kufa amona yi mama na koza lokwa mama na ye nda chara motema na si vous comprenez muto so lo ba mamba we bateke ba propos e comme manga prison atanga na été atanga na été vie naza il est très vie na Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, meilleur V1, bonne année, na va tout Rolanda biso na Sarato la TV na esa bino bonne année zo ko baka toujours janvier mobimba vous aura na ba fête ka toujours fêter titre comme février wana ba fête sili voilà ba mbote na ba yeba Rolanda biso na Sarato la TV ba bonne nyonso ba vrai ya Sarato la TV ba mbote na bino bisika ezwami bino merci na tata Nzambe o ya bateli ngai na yo to mona na lisusu mukolo lelo merci pe na ingénieur Arx wazali bongo sima ya caméra merci na bon livre bon seki merci na Jonathan qui vous na 10 bali merci na bino pe nyonso oyo bomona na kate mais bozalaka wana pona kotala biso vraiment totombeli bino kaka année elamu makambu ya malamu na ba mabota na bino nyonso voilà et monsieur ya mukolo lelo vérité na mbeli bino bongo Mbingazor de la presse congolaise maman Sarato la tomera kosola na ye par rapport ya ba makambu ekoleka na réseaux sociaux tokoloba ne likambu ya ndeko na biso ya mwasi moko ya camerounaise wasala ki vidéo par rapport ya ndenge fali abeta ki bongo na ouverture ya Cannes na Cameroun il fallait pas abeta il fallait batia Camerounais acha pour abeta pona ye tolonga tosola na mama Sarato koloba pela pe likambu ya mutualisation ya ndeko na biso ya mwasi Gloria online tokolobela pe likambu oto komona photo mozo sigi na réseaux sociaux grâce Tembo azongi la Chine éviter mama Sarah azamut oyo pe alobama makambu ya Chine tolinga toyeba est-ce que ça vrai to eza ya lukuta tokolobela pe likambu ya une paire déjà batuna ndako ba comprendre qui est une paire azali mwasi mais tokomena kobeta pe lisolo na ye tokotouche mwa ba point ebele na dossier oyo na ba analyse oyo tokobosa na pete série grâce et monsieur Panzu po yango nde photo yeba esila ndenge nini femba pesi biso te ba voice ebimaki na monaki pe mama Sarah salaki live moko pona kobimisa ba voice tokolinga pe koyeba ba voice wana mama Sarah zo bimisa kaka mo muloko tokoyeba ngana émission voilà merci na grande sœur nanga moko bi Lili depuis Bruxelles bi mal Lili de nous grande sœur à moto merci vraiment merci na maître avocat Diego esprit libre autotombe otokoloba lelo eleka otokoloba lobi merci na petite sœur nanga moko Sidonie Pemba voilà Montréal sur ça même langage nanga yi fingla déjà plateau on va découvrir invité na sala na plateau nanga maman Sarah bonne année Paulin bonne année bonne santé. Santé ça très bien par la grâce de Dieu ba bonne année pe na batunyo sto otala biso na bandara na ba sponsor nanga voilà Majabu Gospel Azir ba bonne année na bino ba bonne année na papa Diego Milito ba bonne année na ingénieur Ars derrière la caméra pour y makasi na image de maka ko sepela nante bosso et baby. Donc un grand merci à maman Gina Amatou, mon ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Les PDG Majeco Production, un grand merci à toi. PDG Majeco. Na madame. Maman Konzi. Ah madame de Bangoane. Madame. PDG Majeco. Donc un grand merci à grand frère Nanga Ladi et Sobé depuis Lubumbashi. Bon séjour dans Lubumbashi, président Ladi. Et pourquoi pas na Amélia Moueba, la private de Orlando Domingos. Un grand merci à toi. Un grand merci na Tata Po. Un grand merci na groupe WhatsApp na Mobimba. Batunyo tout soutenir nga na ba commentaire Sol Mbemba Nana Bafana Ozia Masamba Mama 4R Dalia Onyema Edwige Kalala Pamela Kabea Eliezer Kanu Rose Bonga Cécilia Kikela Eliezer Kanou, Salara avoué les beaux tellement ébélés.
la présidente maman Nathalie, président bébé, Bambote na bino. En tout cas, merci encore une fois pour la fidélité na chaîne na bino Kitoko, votre chaîne d'actualité Sarah Tola TV. Merci pour l'innongo ya minga l'émission na yo. Voilà, merci. Et puis ma femme insensée, Tozana bino. Ouais. Lelo le 14. Moi je m'en benga abinanga o Sarah nengo finga ba femme insensée Sarah bien était sur ça le bien te sur se retrouver dans kati. Pour ba critère ba fa yo faut tout nanga ba critère. Ba critère ya ba femme insensée. Donc on a faut tout nanga ba critère. Donc on a ba femme insensée. Tellement Congola tanga na été, on la kota pata na Google expliquer ba kota raté. Tout nanga ngonga na ko so ba critère ba femme insensée ngana finga. Parole les airs, papa. Merci maman Sarah. Émission Nabiso Suko et Bandia. Maman Sarah, tout le bien question d'actualité. Le corps il y a papa Nabiso des fois au général. Tout le baboué déjà et qui t'a Kinshasa et mon par rapport à yango. Apparemment balela ba artiste congolais mais amoni on dirait à papa des fois ils ont négligé mon moi négligence c'est ali. Parce que même papa Wemboibi que ngi sara ba tout artiste et tout bazaki show 3 jours mais tout monde a des fois tout monde ka bakabose banana ka ba tubaki ko so corps ko ba nango apparemment ba grand star et quotité mais des fois au hasard artiste oyo a sali trop donc autant ba ba ya musique à Congo des fois au général des fois za na kati donc le qu'on a constaté zaka ma négligence moi négligence moko boye et puis considération penza dans la dernière message ya maman na ye azolela lobi banda des fois kufi apara kabosé na montana batu bakindanda kuna ata mission mo tatsala ko bwakela bango kodei ata podium ka ya mukie oyo ba mission ba prestaka na ba titi est-ce que yango nazolo ba to se batte comme matanga politique to donc tout le monde a ba musicien bazo qui pété bon to peut-être oye bango biso to ba songi nde bande on a biso musu ba na aéroport ko zelango pona mito ba zelango tie yaka to zo ba vraie info et source pourquoi et ça la maninga ezabo parce que normalement ils a deuil national parce que des fois azara morona ba vie na biso ba pépé calé qui sont représenter ba madilu système ba papa wemba tala skonde balela ba père wana tunatangi tala pe na difa et au moment na passe biso lo bito bon to ti attaque ba kondi ba ya te mataba musicien vous comprendre donc allez-y comprendre nga moi regret na ngezara place wana mais sinon que son âme repose en paix voilà moi regret ngezara wana masara ezana question moko ezana et le geste moko et le kila batu tisikoyo et principe batu moi boulou et kena mitu likambu ya artiste musicien na biso fandi poupa o ya beta ki bongo na Cameroun na ouverture ya Cannes tango fali azobeta asinga ki ata imite sinasité pour na matanga ya général des forts est-ce que place wana iza ko ignorer lui ya grand to po ezaki mutu mo wa nga pesa susu mo pepe malamu na matanga o. En fait, comme ça n'a été pour l'un, tout ça batou, tout ça banzambité. Oubliez à la cas. Normalement, avant banda concert, il fallait aussi une minute de silence. Peut-être oublie, peut-être. Parce que parce qu'il y a quatre caméras, on a occupé pour ça ta visite. Dès ma visite, tu prends l'interrogation parce que va visiter à Moutaza en quatre manilité. Voilà, tu prends l'interrogation. Mutuna kati ya morgue alors ndeko na biso mo akufi na Kongo awa siko tozi la bande na biso ba uti poto baye babite to ke no to ke visiter ezala te nde ba uti poto baye ba ozela tikor ekobima muto ke no sa visite azate azakutu nima mutasenga wa visite bongo ekoza ta musu mwasi na ye to bana to mama na enda uti kishasa ke kuna mona place batie mubali na ye na malili to mwana donc wana déjà ils ont un faux débat mais il y a une minute de silence tu peux avoir raison mais la vidéo peut à concert en webi mobimbate to ebi pété ce qui
fallait asalinga ki mais ezaki direct na ba nini ba page moi belé comment na ndinga ouais peut-être ça bandi toza batu kobosa nezalaka musique bobosana te ke musique ya ran esprit nango tant moto koti de na ba musique ayemba moko se déchaîner akoti bamona nzembo niki asala na confinement fallait tika bien niki na défaut pardon nzembo kitoko boye akosa bato ke ye puta koma nzembo wana bakomango na fali na confinement ebi ke oza kindoki ya kotala te non atalaki déjà po amour okate teste nzembo satide alede abo ya tika na défaut voilà maman Sarah kaka na makambo ya fali pupa oyo tomonaki ndeko moko ya mwasi akonyonga akolela ndenge camerounaise azolelaki fallait pas pupa abeta na mboka na bango bana artiste lora fali te so bazaki na fallait nga beta pété mais déjà eza faux débat parce que bato ebele bafungola kan ba Rihanna ba Yemba bafungola kan bato ebele ba Youssou Ndour bato ebele soki lelo bazwi fali pe bache mabeza mais ata misina moko ata ya mukia beta te batali pe par rapport mais na minute au fallait azo coiffer fallait pena soto bi Afrique mobimba babi misation artiste moko na minute au pesa makambo fallait oui c'est fallait en ata na Congo to lingaki tata bo lingaki te mais honneur po na kanwana basket ezate nzango tolo tala tolongwe pa ata na nzango tozate handball tozate basket tozate football tozate toza zéro mais ce qu'il fallait ya longoli bisa ta soni wana mabeza musique et yango natala commentaire de moi lobi bakati leopard tche fali fallait zo beta score place yako fallait abeti to gagner la musique et puis si retour mais oui mais et puis si retour mais que journaliste wana rapport ani makambute so mna za makambuneti ba makoso na ba Côte d'Ivoire ngana ngana zwa ependa na zwa epe atosa na zwa epenza to sa émission ngana pese devoir aluka batu ba interpréter les lingala pour niveau ba miniature ngana bando salele te anga ki ma réseau po biso ki msa batu biso wana ba miniature basala ba kokani se longina nyau nde basala Yvette Bisuba ta mine tala araki ma YouTube tala torait to salele ba miniature na ba caricature encore azelonginoka mobali anga lapa maman Sarah réglons sur ces accueils fallait pupa amati attaquer congolais ni kingona Astar alati swag wana bitumba ba star ya ki place ba star bazar maman Sarah na minute wana azali représenter Congo na minute wana drapeau na minute wana lobelo côté ye moko drapeau quand on voit Fally Ipupa on voit les Congolais donc Fally ye moko drapeau sauver les Congolais on a sauvé le photo mon drapeau des points pour les Congolais Fally Ipupa sauvant les Congo et ba joueur ba kokite pone koniko patika Fally kimia au moins na minute Fally azana ba problème sérieux tikana lobela Fally muki fona loba parce que a sauver biso sauvant les Congo nde Fally a sauver biso na bale tozate pole nazo loba na nzango tozate ata na Géoli sili koti tozate baganya biso kaka so pe to beta na media baganya biso pe kaka siko Fally ahi alongoli biso soni ata na musique mabeza yango na ina sa ba musicien basala la concurrence na Fally a comme na niveau élevé makasi yango moni Fally azana ba problème très sérieux Fally a comme na banguna international ozo imaginer banguna international ndenge c'est-à-dire ba wa Congo botika pardon Fally azana niveau na bino souste batu kasi banguna international yo moni te ke ba kabila ya Congo bazala banani neti banani mama te bana mike oyo bana mike les petits musiciens banani mike kaka les petits musiciens zala clair na biso
les petits musiciens na baza banani parce que na tatanga bakomba batute mukamate ba petits musiciens bato baluka kosala bras de fer na Fali na niveau na bango te wana zo benga bandeko na biso mususu wana ndezo Fali aza na niveau na bango te parce que babenga bango bakeka kan ok au devant ya loranga o tele misangana nani awa nani babengi okozwa trophée kende makoso longolanga zwa bango c'est comme ça babengi Fali et puis na mboka nini na Cameroun bamisie pe bazalaki Fali ti babengi wana batali penda bavandaki te batali Afrique mobimba batali Abidjan batali partout babie numéro 1 Afrique eza Fali to benga ka mwana on est pour na master naza et toi za master na s'il te plaît et toi s'il te plaît grâce à Eto et toi et ba s'il te plaît Cameroun na bandenge na ndenge yoka faire aboka Eto Samuel Eto ba misie tout babwa ba solo la rapé siko babengi bango tendeni bon c'est que pe Eto aibike mukonzi na bango Fali po Eto pa bengi te so yeza mbaki pire politika so ezali ke Eto muta branché fallait ba benga pe ba msusu wana Paulin il faut qu'on rabato ba osa musala Fali a travailler gar wana zo travailler tala bilan na 2021 apesa bino bilan na 2022 na mission ya sabi misi bilan ya 2022 to ya 2021 ko kana ya Fali atana ba concert azawabi non il faut accepter tant les que époque JB Wera to accepter qui mais c'est époque Fali papa voilà merci maman Sarah merci pour l'intozawana Kofi wana non na répondre à ces filles wana moi boni moto ya mabebo Paulin ozara muta tendance ni na yebanda lelo tenga afana musicien bungu katakatanga maloba boyeni Paulin tikanga na loba fi wana zelongi loka lesbienne azelongi loka mwasi mobali azoloba pe soki kane beta mai na Congo biso ba congolais tonga to accepter te Cameroun ya beta musique ngabi ma vie invité déjà so kane beta mai na Congo engeza la pratiquement impossible ba ke luka Cameroun beta parce que na Congo to na ba artiste suka te nzamba pesa biso talent tozana ngo ata Fali te tozana ba grand musicien te nzamba bina pesa ba su ba petit te o to benga mama petit devant Fali mais na ba Cameroun wana ba hotel mana ba musicien na biso te wana binda na c'est ba musicien na biso devant Fali ba za ba petit te mais na minute mama Sarah eza malo ba uto bi te mais Paulin eza bandeko eza malo ba mama Sarah te on a marché pas la petit ko attends la musique agréable à l'oreille son qualité clip accoutrement respect babana na ba papa ya Fali ba petit bango tenga che ba papa te na o mo bena obenga ba petit génération Fali génération na emo bimba aza number 1 ya beti na ba papa kaudi ba papa balali déjà Fali aniatib génération na attaquer na ba père ba papa kutuka ba papa de ba kufaki akokote le matin buka moi ça est mon par rapport ya par rapport ya ndeko mwasi wana ya camerounaise mwasi wana ya camerounaise yango nazo regretter so azaki ata na succès na ngala ndima to bebana mais ba miniature ka forme ba miniature na nyama ona lukela ki déjà na bala ni sabango kalingalo ba les congolais sont mauvais tala angaka ida ba congolais na vie mais chance qu'après yebani na été bon aza na pas puchute ayebani na été bon to landela lobi na a sipel simuno na mais ce qui est vrai Afrique mobimba ba yebi ki na minitio so yeba bito sangana to bimisa roi na biso ya musique to bimisa Fali eza époque Fali donc ba Camerounais to za biso nyos to ba africain Fali akende ko défendre drapeau Afrique et non seulement Congo à défendre Afrique mobimba Fali les africains à défendre Afrique à défendre Congo ce que ba timpwa ka ya ba musicien tala boti ya se comparer na Fali bozana bino ba conquérir Fali te Fali comme une ennemi international guerre ka les alaka na Congo mais Fali comme une guerre ti po journaliste na tia lobeza na ba musicien ba nyongi na Cameroun
ko Fally akomi na ba ennemi ti na Cameroun. Fally sora zotalanga wana problème moko na vie na o bundaka na yo. Fally o bundaka na yo. Fally ennemi nezaka yo. Mais je te dis Fally ennemi na yo c'est toi-même. Ozo bundaka na yo. Azo bunda na ye na ndenge. Na ye moko yango na ngina expliquer. Fally pour azwa kimia il faut succès kita. So ita oza toujours na ba problème mais oui, abunda na succès na e. Donc zo bunda Fally contre Fally. Pour ana conquérante, succès na ezo bundise botise binemi ti libanda mboka tala niveau. Succès c'est un problème hein. Donc Fally il faut quitter, peut-être sera quitter. Au monde que a koma na moi kinya. Mais l'occasion matakaka bitumba pezo koba. Pour azana na concurrent na ezaye mo Fally. Azo bunda contre succès na. Voilà, merci maman ça. Merci tenant na cité. Pour kanga na place dossier Fally dossier Fally. Mais actualité. Mais émission nanga. Les actualités bien sûr na tuna ngede ba question plateau nanga. Na tikela ko tanga répondre de moi si. Sauver Congo. Aya pena trophée. Obini. Aya le petit trophée ba. Ya na bien. Pour aller la musique. Ouais, tikeli ba beta mito ba. C'est le seul artiste congolais où azana ba trophée. Voilà, merci, c'est Fally qui gagne. Moutaleki Asali 17 ans de succès plein. Voilà, c'est Fally qui gagne. Oh, attaque Kofi Asali Amote. Ba Warrior toujours attaque Nandimi. Voilà. C'est qu'on ni nango polé. Toleka, plateau nanga, ba question nanga. Ngam na poser ba question, na bonheur répondre. Nana ba fana fosa ke ba na polé. O eza menace donc na lobate pola katinga penza bitoleka. Ah! La personne est immense, kasi na boy na ba problème na Rosia Massamba. T'es soutenir Fally Poupa. Oui, aso sa fierté à Congo papa. Non, wana kutu ba jeter. Parce que wana oh Fally asali eza qui Fally te mais à sauver de Congo. Voilà. Oui, à représenter Mboka Mobimba. Et c'est pas facile les affaires hein. Cause na Fally na bino pona na biso lelo ndo za boso keneti ba Soudan na bakati. Ba biso ke ba ebiga Fally. Nga sala voyage mon na Togo. Ba ebi matigara. Ko ya ba problème na ba ranking. Ba ebi vérité. Ba ebi ka na biso ba ebi ka 3 artistes. Wana na. Ba otanga JB. Ba ebi 3 te ba ebi 4. Ba otanga JB. Yoka JB Tutu Kaluji non Yelanda ba otanga JB Tutu Kaluji kuba ebe kombonete ba bwaka inde cri na e les gars là qui a chanté Ndombolola c'est qui Tutu Kaluji oui c'est Tutu Kaluji ba ebi Tutu Kaluji ba ebi Fally Poupa na Koffi Olomide ouais rasona zate Koffi Olomide aza o nga na yoka na Togo bazotu na nga ba misien na biso ba misien comment va Koffi Olomide ba yebi Koffi ba yebi Fally ba yebi JB Mpiana na Tutu Kaluji kuta za cri na ende sala eke na tangela bango kombo tala niveau ba yebi na Tutu Kaluji c'est ba yebi ka cri wana kaka yango eza conseil gratuit même si vous travaillez pas mutu il faut payer le meilleur de toi. Ah oui. Tutu Kaluji azaki président orchestre à JBT azaki mutute mazaki nera atala mais tellement biloko ne beta ba reconnaître ngo ba salela nga cri mais comme moi mutabwa ki cri ba yebi etenga bisa pe Tutu Kaluji oya Tutu Kaluji zi tutale ça va agiter buka vous comprenez bah est vrai ba vrai tigala et lobaka vous comprenez donc eza na ba pays belé non yebiso na Congo ba yeba ba misie belete ba ko yeba ba 2 3 mais na kati na bango nde ce qui est vrai Koffi azanga te Koffi azanga te na ba pays tout so batangeli ata 2 musiciens Koffi azanga te c'est-à-dire Koffi akota c'est ça makila ya Fally azanga kasi tel père tel fils. Voilà. Merci maman Sarah. Il a succès. Merci maman. Tu as vu que papa pas commandé l'enquête à comment est mon jaloux à moi na so moi na comme les cailloux. Et on est logique. C'est qu'on fait comme jaloux. Te ngana lobinde et comme capé. Et comme capé.
c'est là où on est comment déjà te commettre te na ebi na ngama kamna bango te ngalinga na ngama musique mais ma fallait ma musique na lobela ka kasi tant to lobela fallait to moi de musique kana lobeli ka fali po kasi on a tous englobé ba musicien sur la Sauve le Congo et Fali. Ah, ngaye, bo s'abonner na Sarato la TV, bo aimer, bo partager, bo liker émission ils la vraiment Sauve le Congo na biso Paulin. Félicitations à artiste Fali Poupa. Paulin betela ka etolo. Betela etolo parce qu'il a congolais. Congolais. So net yo ka exemple ki. So net il lo bio ki ata Burundi, Gabon, ata Burundi. So komi. Oyebi griffe no liboso. Fali Poupa. So komika otunye, ouais, je suis congolais. Tamba tu es congolais. Oh oui, oui, oui. Kosada, je suis le frère de Fali Poupa. Considération. De la considération. Aujourd'hui considération ba bangi yo na vie. Merci maman Sarah. Vraiment, c'est ça comme le maman Sarah. Maman Sarah yo aiso Fali te makoso nga yebanga pata yo bo pole pita. Aye beauté. Anga yebanga wapi. Comment vous avez trop fêté c'est fallait un grand. Et Axe lui merci. Sauveur. Et nous sommes là, il a des Axe. Voilà, émission est dédiée par Axe. La dédiée émission, ça y est. Sauveur, les Congo et. Voilà, merci maman Sarah. Tous les gars d'actualité, maman Sarah. Au sein de la Gibiso live, mon Koana, pour nous colobaki, mon pas ici, bah ici. Nous sommes à Makambo, ya maman, ya grâce. Mais dans la vraiment. Pareil, moi pour les autres. T'es na mamé mili. Mamé mili to yana bombi. T'es comme mamé mili t'es na maramba oloba penza. C'est parce que yom to sali on za na maramba oloba. T'es tout na ka ba. Yom to sali yango na maramba oloba. Lelo oyo mutakala yande ona yo concert na yo Gloria Olangi et ko tambo na réseaux sociaux. Mais to yebi bien na ba émission na ça na yo on va promettre déjà batuki pour boire que Yo moni d'abord. Eza déjà. O moni yango okeza ye. Elonga no moni onte. Te na tuni kate. Yo mona elonga yango. Ota elonga na te. Te yo mona elonga yango. Natala ki yango bien. Mona ki. Siko ngasa ni pole. Mutami bimisi mutakala na ngana sani. Te ba sa akoloba mutami bimisi te. Boyo mto zago yebisa to ki oza nango. Te me wana mutakala ngana nango yangwana. Ah? Yanga eza ya bongo te. Yanga eza la na mbeto. O yanga eza pinda la na mbeto. Na ndako avi na ngamo. Wana yanga te. Wana ozomona ba osala ba jeune bango. Ngape lesbienne te. Tokota na epeto sa partout biso toi te ce qu'on a filmé ndeni. Ce que yo le bien ala na mbeto avi na bi. Ce que yo zo yango pendengeni. Kana zo yango pa vieti. C'est vieux m'doitinde là qui. Oui, bah période a commencé à la vieille chantage déjà que mukil mombe ba ke abimana vie o ya bige via ne marié. Via habiter to la loba na sera boy soit au grimacer ou publier. Via tindela nga plan na ba voice ne tout nga zo senga vie ba mbongo kokosa yo ba pienga na ba voice wana tilelo. Yoka kolela ya mame mili. Alele na mokoni. Te ça calme. Sarah. Mame mili asali eloko yokana vrai faux eloko zotama réseaux ngate nga ya mame mili alala et puis alala ki nini yani za mulai nini wana mbeto nini wana ya ye azai pe ya kulala siko wana ngate wana ya la livia zo filmer te bazala ki wana ensemble avec l'amour wana ngate yanga ngana lobango na koki ko publier mutu te na vie moi na sala ngote pola tato beba ni noti na suka mukili na sala ngote eza ko boma vie ya mutu na lobango bato ba publier bato mais ye même ya publier héritier mais oui o mutu publier héritier ta maman na ni Gloria héritier tant vidéo na ekoti snap par erreur mutu azwa ngo copie ngo mame Mili apandi ngo oui ye siko lelo atanga pe na bina publier monte ke tana normal na sala kaka te mususu eza déjà on ba isa solo ko la to zela o esila to pesa ta o de esila ngala to pesa o de mois pe pesa nga pe kanda mba monko po o abomine pe fa kufa ne pe eza bible to futara ye muta publier héritier mais oui
entre ta bosani ke aza pe na bato aviva na bango kala basalaka pe bamamba bavideo voilà mais yo bapiblia yo te neti nga na piblia ye te na makambo kuta fere na nga na piblia mais conscience mo ezonga ete ata na dernière folie na nga kopiblie moto ya lorobomi moto bakosa bino te kopiblie moto kokangisa moto ya koboma moto nakosala ngo te siko neti boglo yango mama Emilie yango asali ndenge eloko te na opiblie pwani kapo toyela bavi oyo ya libala salita bosoto ya grâce na pandu nde naki opiblie na libala mwa atina te ya bato moko ya non-sens bainsensé na mwasi na mobali alinga naki opiblie gloria pwani gloria olukalara na okotisa bavi na ye akozala pour opinion nde bato bayeba yango te na réseaux sociaux ezalaka opinion c'est son choix non balingi mutu nyonso tozala kote moko c'est impossible bamakoso na banani babundanaka babundanaka ye azwi A ye azwi partie B mais bana guerre te c'est normal ye soki okotela grâce nga na koteli grâce te pourquoi bolingi biso tout okotela grâce so mutu mo akoteli grâce te comme on aza contre ye aza motema mabe non il faut assumer dans la vie il y a de vrai il y a de faux oui ezalaka non ezalaka motema malamu eza motema mabe eza nzambe asala eloko nyonso na contraire nango soki bango baza bapour bayeba mpe équipe ma opposition kutu na politique eza majorité na opposition siko bolingi mpo ani bolingi liberté d'expression ya mutu te bolingi mutu asala choix na ye te opinion ya mutu balango balingeni likambo ntango ezobima na YouTube alimbamo batutu baye non neti ce qui est vrai nga gloire ya salinga eloko te no bando publier ndeni non je peux pas ata pa salinga eloko non sala te kese mo ezoyela ngai est-ce que ça yo motozi vidéo no pesi moto place te na nango te vidéo wana déjà na yebi yango te okoza nango za nango miba na yebi pete so eza gloire e mona nango ndiye yete na yebi te so eza na yebi te so eza mo batu na bamsus na ba mais oya ye penza na za nango mais o wana en tout cas na yebi yango te ngala na ngona ba voice na etanga kosaka vie na ngana ke bakotele na ndako bapiye ye atindele mbongo era bandi ko harceler makamba bolingo ouais j'en ai mais ye mo pa yebi na komela ka eti komela ka ngai setika vie na calme ba bombe na nango yango ayi elo ali boso na zongisela ka ino ba voice ni pepese non somme donc nga nana problème te moni ba problème be to kutana na réseaux sociaux ya ba problème ba musicien neti ye nga na to kutana na ba problème ka ninga pipi ya héritier on comprend na vie na nga wana mais nga na en vrai toi na problème te OK c'est son choix on amtara na choix na ye à l'époque ya zaki kota 20 sonné biso pe kota wata on comprend ya mamba choix maman Sarah par rapport ya moto public gloire so ça le boko le beloko te na za liloba te ba publication ebima kaka a continuer kobwaka abwaka kaka so ça na conseil ko pesa ndeko na ya moi c'est gloire conseil ko pesa j'en ai pas bango ba yebi trop déjà yo yebi te bango ba yeba trop est-ce que ko pesa gloire conseil mutana muko na ngana mamba réseaux sociaux bongo ambiaka na réseaux sociaux bandango avanga bandango tongo makasi na pesa net conseil ni ya yebi tout ya grand poète biso de to ya grand poète donc ayebi tout biso nde bato esima to meka pe kobongisa musala ngo to putaki bato babebisaki mais ya za grand poète mère mais bilo wa boizo bi mana réseaux sociaux ataki mutane yimo ka grand poète za ko za na mutakala accompagner na succès grand poète mais oui poète ya confirmé déjà so quotidien na kara mutakala confirmé yenda za na funa bangi na pie ba respect bele. Voilà maman Sarah avant tout kota. Mutakala Naomi elobisa makoso ah tika katole ke tapia. Ako mata ya denwe. Voilà. Action. Assalamu alaikum ya denwe.
Merci, moi ça réussit de expliquer. Tu vas comprendre déjà. Baba va comprendre. Baba va comprendre. Parce que tu vas biso, baba va comprendre biso. Sauf que avec va comprendre hein. Il y a Naomi et le bisa makoso na ki ba basiko. Va comprendre déjà. Voilà, moment Sarah, avant de côté bien ba live salaki. Photo mon réseau social na réseaux sociaux grâce à Zongi la Chine, c'est la famille. Yo mikolo ozo le batro mama carré. Na ebité. Pourquoi informer biso ils a vrai que bon, ils a vrai parce que yemo patron la Chine a confirmé on entend. Yo na la Chine aux amis. On a PDG. PDG. J'ai vu signer qui déjà lettre na yo. Tenga na PDG. OK. Voilà le mot boyo qui peut déjà confirmer c'est qu'ils en envoyé Lokuta, c'est ils en Lokuta. So est vrai. Il faut abisso to pesa autorisation ba mon bon mon na carine poster. OK. Mais à cause on a eu. Bon. So il m'en a reconnaître ma benaï. To yambe gaza mwana tinzo kwa lemba minu nete. Mwana kia moni ki simbita ina sama kola mama na ye. Karina oyamba Karine kuta umela neto rara anyata ngoka na page. C'est la famille. Kala te mona so eza bongo mona ba ochai. OK. Voilà, merci maman Sarah. Voilà tout ce qu'on a live oyo salaki. Salaki live moko oyo olobaki ki moi mulo pa bimisi ba voice nyonso. Mais na ibiti. Ba voice ngo pezo bimara ki pa na ye. Non qui joue aux obenga bato YouTube boya to partager matière. Te maintenant on a bimisi en mota. On a tchanga bato panique. Non on a bimisi en moté ba appel les a trop. Bato ba benga trop bato lora tata po. Mais comme on l'a les oreilles. Bato belé ba benga ngai qu'il faut pas poser parce que il faut choquer, il faut kabula pe famille. Net yo na ka na bi voice so na chango grâce à ina maman na déjà pour les gens grâce na maman bango ebela katie ba mo na ka manka ke no ba respect kwa yo kaliko nango maman nenda zo confirmer bilo wa bongo na réseau eza na nkolo ba mabete eza maman nyos tout a constater milimo mabeto likamo mabe na via mwana e alinga lukila ngo délivrance alukele peut-être délivrance amoni ke mwana yo kakete abeti tout repas marraine basoli na marraine sko retourne ngo et aux ande faux Nathalie pe étant que mutoa qui bon moto moi humanisme Nathalie comment le promotion ça laisse tomber pour émission ngata na sala on a chiba voice et tongela na nga lo pango tata niveau moko et tongate à quoi bona chaye na maman na ina confusion ça sert à rien pour mon cabo la famille ça sert à rien na maman le qui n'est pas Marthe ce qui Martine Inge ça la faux. Donc oui bi ki otie ba ton suspense na doser ba tika na suspense mabe. Nga sara likambo pona batu te po mutafuta nga na sara likambo pona batu te pona na communauté moté dirigeant nga ke sara zwa mbongo ngoyo lelo lo babo lo te na sala o na lingi. Donc le quoi humanisme nange sala ki ndotiki. Ndotiki. Voilà, merci maman Sarah Nemotiki c'est que nzamba pambola yo nemo sauver maman ya kaya anga ko mafazer na tiki penza boso bakaboya na mwana ende ngisa ya maman komite la téléphone da polin nzamba osepana ngati te polin wana bina na tiki non c'est la sentimenté non c'est la sentimenté lobi so grâce à ça le wa mabe osala ngote te ngala za bongo te ngade aso na décision que loko na bisa te na santé niki plaira-t-il l'autre la rakabisoti de la vie qui plaira-t-il lelo c'est raison son alingi l'épisode des okobara voilà evandi nango evandi maman Sarah série grâce et monsieur Panzo fin bochete parce que yo tana ba fin bochete c'est parce que yo pose na kacha ba linga ba bongisa me ba yo ka ba tu son surtout ngande na ko seka couple pena ben sensé de na seka ba linga ba bongisa me ba zo ka ba tu son soni kasite yaya na ba mamu sto leki na réseaux sociaux mobali oyo tindi ba fingi tongo midi poko bimana ba peke moi so pe o fingi tongo midi poko kata balele professionnel na ba ndumba professionnel ay ba moni bozongani couple ben sensé pinjati ba yango moni bazo réfléchir na ba olinga ba abel saka mosni nga na poto ba réfléchir ebo abo matama moto
mais nde nayebeli grâce ofutisa panzo masumu normalement baovanda grâce à mona wenge an esprit wenge baovanda mais grâce à obete mama na kuya suka po o panza basambusani mais grâce à oluka gagner batike bongo te voilà donc ezala risque nde so bazongani eza na risque ya kota grâce ya pe na risque ya kota panzu po panzu pe ana posa mutakala grâce akange clé skotombo ozongana skotombo ozongana et comme un risque poso comme système pour nanyao siko so ponge ibi olali so kama waza ozelola la posa nini asalo comme il passe donc de bakabonaka pona nga bakabonaka divorce eza mabe mais départ ya mabe makasi et permettre bamba sangana système. Voilà, merci maman Sarah. Est-ce que moi ça moninga mabe aya kufaliwa Yvonne pour rien parce que pendant au tala ba dépense nous to sali atika grâce ka vous teta masale mabe bazongana te pona nga bazongana te donc sans rancune maintenant on a danger kaka bazongana raté. Voilà, merci maman Sarah toujours ba elongona yo maman Sarah na lingala ye bana lelo oyo po bato be fo ba mbaye bato ba mituna prom nini ezalaka entre yo na une paire makolombasu une paire ye wana une paire ngana mwana natangi nakoli bien l'éducation est bien nasala kindumba te nasala kimu dansa te na shake te c'est difficile na problème na ba shake. C'est difficile aux ala na problème na ba shake. Et comment ndeni ni bino na ye bobo bana oswana. Bobanda ko yako ya soit yo le bilo mo ya ya na bane papa pour ma émission. Bango ba ya na karabala sorcière. OK. Elongi maba malika basala kiri na keto ba période mamba fali. Soit disant ba soutenir fali ponga nazali pour niki ba ya kabo guerre ngwe banda bu tilelo ya ngoto zomoni zokoba voilà oloba na ye ala kisabatu nzoto mona ki ya posta ki video ya nzoto na ye kasa aza mumbwa ba pona ni yo tu na ye ba tikaba aza mumbwa filé une paire ya solo wana aza mumbwa filé asale di filtre o moni filtre wana elongola kata tache noire po Yvette makolombasu azelongi rouge abe azara rouge a nyonso abeta rouge de abatampo anango azana ba bouton poso wana bimisara wana eza poso filtre yango asalelaka et filtrage nga sara ba direct sans filtre et filtre sans filtre ko il faut chaba makolone bolo bana sala vidéo sans filtre awa nyonso nduta ana ngotina makolo na bambasu na yo wana ba cicatrice Laura Ndoki elle est trop sale ponya la ta filé na moi akenda fete ya nani ya Ken filé abanga ngoja invest na banga ba zo photo miniature akenda fete ya grâce coutumier robe la taka ya kitoko matche filé ye mutaza sanduta santage likambu nini na file mama longola file okomi mumbwa file pourquoi ala ta file ala nduta tia ye ata file elongi ba tache rouge file bolanda filtre wana ta chelvina o mipende na nga yango bon tomoni kitoko sali video na mipende sko libando chela biso file ndeni foso abimi ifwa cha file te azali mutu ya Panam bongo on dirait bango nzoto na bango mona na donc alongola filtre banda le la tumba na ba file azanango atiki pe filtre comme ça la kisabino nzoto ni bien poye azamu dansa elle est prête à tout yo la kisabino nzoto na ina mipende ngane na ko sala te menga o mona ata kupeti ya nalata. OK, merci maman Sarah bandi kotozoko bakana maman Sarah toujours na sala bino Dieu za radio mo
et bon ça va te belle pe biki ça va te belle Filet to boy mo likambo ya to boy filet na nom de Jésus mo mo filet que ne musika to ko ça il a mon prière to ça il a mon prière na Sarah Bolingo na pesi pe mbote na Janvier Wata Junior Diazo Sami grand moi sin Zambie ba mbote na yo voilà maman Sarah une paire apostage maman na bango photo mo kitoko balati ba robe ya filet yena filet na pomona ke filet wana mpaka alati robe ninza kitoko andi mabatu makolomba salati robe na bien mama bango palati robe na bien mais tala makolomba suna robe na sa robe filet bongo solo masube ya na filet wana encore banduta produit sora toki solo produit ebima yeah ba produit sou ya moins cher à Carolette tika to bota so poto sel en publicité pam moi Sarah a posté maman na bango alors ba maman na ngai mais c'est sa mère mais on moni maman aza maman auto za ko penser te aza na c'est sa mère te maman na ye aza maman ya kapela baza famille kapela na un koza la maman kapela ko mama raté. C'est normal on ça la vidéo balati si robe pe bomba nzoto mais tant que ça ndumba tambola na teni na ville te neti na moni ba olata liputa ni robe na bien azo tambola na so ekomi pourquoi abwaki liputa papa matapunda teo bon siko maman Sarah une paire aza parmi bato ba finga papa na yo makasi ya baloba mingi pona yo mais maman na za moi musala papa ngo siko comment on a dossier na famille na bango mobimba baza na muto ana mbongo te lokwa be na azate bana ete tie msuba okufa génération na bango mobimba baotika ozana mutambongo te na famille famille mobimba boza bana misala na ya famille pauvre famille sans griffe ozo finga tata ndengo wana zana bambongo na ebele liko nango a travailler na politique banda ko travailler sala ba kombo ezo kende kaka ye na famille na bona baebi mayamba oso ka baemba mayamba mona na musique apa ye mo akenda ko mibwaka abwaki ngunda na kimu dansa po pesa ta famille kombo ezakate ayoka batola te ya mutabimisi batola bana bambongo epele bana ba vie bien yo manquer papa engager famille Bernard ko engager famille na bango mobimba bakomi baboyi na ye faut débat même pour la nini tant ka yo si maman na bango apeli mabe te il faut comprendre ye bande ko ne ba ko mobenga ye faut comprendre maman wana no afinga mite mama kapela mama soni mama lizeze maman insensée. Vous avez besoin une paire. Asa il abino, aïe sabino ba album abini. Atangela kibiso. Une paire. Abini abini na V chinois. Abini na monde arabe. Bon ça succès tendeni ba tout babina na monde arabe na V chinois ba komo na bango yebani. Ya ça succès ba patience babina na monde arabe. Ba patience de ba comment États-Unis comment le roi qui cause aussi mandat kwa kio suba bongo yi vini ana ka fonu ka sede na fona mona yi azaka ndenge nini les fausses photos yi azaka sima plat tabi pene minene tala expliquer on des vidéos loin si qu'on a ndenge derrière ah bon plat ipende siko minene na makolo loka mutu babwakela malade ya nzoko basakata voilà ndenge forme maman Sarah asi maboka bébé et sala bu muke ka bon mutu tala mipende loka babwakela malade ya nzoko mais si mezate ndeko moko yebisa ngai na niveau yoza pokolinga te kosala sudi bana est-ce qu'il y a moyen kotika non ils ont réponse non tika te ata lobby au moins est apparemment tant babanda koloba na banda répondre te babona lora makamba on basala ngana ko sala te oza yuma malika kimati
monika kima pakata te ndazo banga libala na azo batel mutu azo préparer libala ekobeba nango omoni ba plan nango ekobeba nango na réseaux sociaux ekobeba loba mobali naza motema loka ba Diego et puis biso kutana na bataki belé ba sorti tout na robeta ba histoire musu ate mais soki te toyoka sa otalaki une paire na live na ipe oyebi atakaki papa Diego makasi makambo na yo ezosimba papa Diego makasi ozomona te ki inti loko tika yango te po opemisa kombo ya mobali na yo na makambo na opemisa ndeni ya za star fo batanga kombole fo komona etangama yo bimisa mia musique itazana na studio mais komona etangama c'est ça kozala star fo komona etangama na ndenge na nenga mabena na nenga musique te komona ezana mito ya bato bazotanga ye. C'est-à-dire il est en vie. Soko Paulin soko za na makambo te ba otango te. Elle aura ngani na vandia. Kande na vaninga sara na vandia. Ba mona bani ko attaquer mutu mo ayeba na te. Na ebiso mamba Camerounezo. Sora zaki na makambo. Na ngana sani. Voilà. Ba analyse mo ngazo. Ngazo idete. Na kokanisi mo kande to kokanisa nyao na mine. Na Yvette Magisuba. Angazo ba plan akozwa ba plan yo sarana te mais tel kaza azasi mais ba ope wana be baza sit yeso afingi Diego mobali na ya ministre azapi abiyena na jitan cha mobali na ndako te azande na mobali te mobali azate ya lukarata mutapuso ya obala azana ngote aseno matongi na baoni to azana mobali te azana ngote eza arme ba faible faire face na muto zana elikamba sola nanga finga ngati anelo ro finga ngati kasi amoni po bunye zela oke kota mama ya wana pe atalia te ya banda déjà babando finga Diego lelo te babanda ofinga Diego ne kiri na bango wana bazalaka na keto siko bango tout lelo ekirango bazapi akabwani bazape wapi baosa nini bana nini bana photo tuna bango bobata meli wapi voilà bozo sala nini voilà bozape na nini pe boza na commune nini bochaka mbetu wapi na se boza ba star ikolo ngo baza ba star voilà elo wasuriza ngo ndina mona siko ya mabe Masara tout l'autre question, côté à boîte, côté à bar. Jamais. Est-ce que vous avez un mouton? Est-ce que vous avez 100 bouteilles? Il y a grimacer. Voilà, on peut sabattre poto somo. A maman na grimacer, azaye na kalamu na maya kalamu na okome pa na moto mo 500 francs. Na yo chap nini conteneur moto tilelo. Na opanza ba mituka soki aba nini? Apanza moto arrière so mona. Apanza ba paraprise. Ti lelo. Déjà faut mona moto ala kabino makamba ko kisate. Abi ya hotel bana ko panza moto kana paraprise to tena matanga jana. Asala ini. To telemisa ba mbo biso to moto. Poto leka. Masali nge miso panza paraprise. Mais amoni so moto kango ya kana. Matanga epinga moto na betela bango klaxon ponga na leka. Klaxon motema mabe ya mabe encore aye wana beta klaxon panzaka na matoi bato batu basilika apanza ngote eza tuba aolinga faire voir bato moni batebele na réseaux sociaux batebele mama ne wana aokiosa kindumba pa lukele mbonga boloko ti wana eza grimace ara makasi te amakolo fragile na ninga zana makolo ka bisela lora mongol botaka forme nete so soma bi place beaucoup botuna abunda de ana combien de personnes te me po yenda zana beta kaka me botune pe abunda de ana combien de personnes kutu Angelica abeta mura bambata na bandali pona Karine oui yesiko botuna ye abunda na combien de mura mobile gani aza mobile bon mabete bambata oui moi na changer ya changer yo kutoke musika bango tu bafinga yanga karabala sorcière odia bango tu wane kirina bango tozaka na bango na matanga na niti ya Diana na ya ti place bango bavandanga na landaka copine nanga zala wana to banda osola naye baloba ata liluba bango bazaki belenga venga baloba
wana eza bagrimace bazokosa bata eya grimace bakokosa bata réseaux sociaux abunda nanu te na vie abunda nanu te toza na témoignage te ke ye mpe ndabundaka nga na yo yoka toyebi ka aza mudansa chel eboma mwinde pupo nga na yo na minute yo so babengi biso babi matika songo abunda kuna tondima to tondima te po toyebi asaka nini abunda akablage matika songo abundaka komeka kutu te siko abunda na bato combien po toyebi ezalaka nakobeta yo nakobunda na yaka na bouteille c'est papa vina bango za na bar nani vina bango nani po mutu mbazaka so boswani ka muke osoka so bouteille ya primis osoka so bouteille mais apanza pe na mutu te po za na courage obeta mutu bouteille il faut zala il faut yeba obeta bouteille sauter ekata yo bato musu baba kulu na en esprit boyo laksango te alora banga en esprit nga na koza sana mbe na kangi yango boye na beti yango na mire na kati yo en esprit na kati ya mutu bakulu na en esprit baza mais baloba boye te devant action alors l'action action ouais bon na peso exemple nga janvier nyamakor babando finganga nga na fontra ba on a répérité wana na pas fali na ya ti répérité nga na kota ne répérité pe na suka wana te na bunda na janvier mais oui maman non le bien vrai oyamba janvier oyebisa na 4 ya répérité quelques journalistes bazalaka wana eza biloba loba ozo comprendre lelo babiso basara to comme otala peke si bananga nakoma na ba relation minene bato bapesa nga confiance ba patron mon boy ba peso gérer babilo na bango na ko se rabaisser na bunda na eloko salité ça vaut pas la peine ya au monde ngota msu base mais pour nga ekitsanga na considération entourage ya bato mikolo bato malonga ba preto nga na streetara na bango ba déconsidérer nga na ba faire mais côté na ezala peut-être buzz bato ba kabunde na star na influenceuse na bango Congo star obundi na aya ozo makam merci maman ça donc c'est-à-dire bato ba yo kaka été trop parler botu na ya beta combien abundana combien de personnes akata combien makamuto alakanga ata moko no asa aba na kotumba po bakolaka akokisa na wana après apanzanga bouteille abandana na kotumba conteneur apandi ba paraprise ya jeep après akutani nanga apasolinga mulangi voilà wana ndene to confirmer mais akoloba loba boye déjà to lembi makelele wana ya bashegi wana ya balangage ya bashegi tellement koli na balabala maman na ya pese éducation te c'est tout à fait normal po mutu aza zo bazwi tata ya otanga te na vie ba propos ndenge wana mutu otenir na média peut-être que so bazwi ka vidéo wana na parti wana ba mimi on justice ake makala ape na mbongo te maman na kenda kolela Gabriel kuna lora akufa fuka mela Gabriel so Gabriel afungola motema po maman na ya kufa amona yi maman na koza lokwa maman na ye ndachara motema na si. Vous comprenez? Mutazo ba mamba ba teke ba propos e comme manga prison. Atanga na été. Atanga na été vina za il est très vina ezaki mabina na kindumba. Chance sourire te. YouTube loka pe ki paranango ba batanga te o tanga wana na diplôme o licence YouTube etanga te. Mutu tuso ebika akolo takala na otoza na ba base na o na mafinga ba otala yango batala ka Voilà, merci maman Sarah pour na temps au Pesaki Bisso na pato na Bisso vraiment na ba question na nganyo se répondre nyo se zaki pour ça ya ba o dans la PCA devoir encore répondre yo ba no pesa nga devoir na la talora mudu. Merci vraiment ndenge au répondre na ba question na Bisso nyo vraiment ezaki na enregistre kaka pour na recevoir ça ba abonner na Bisso par rapport au pays à actualité par rapport ya maramsusu et puis enda zawana une émission salate. O bato bako tala éducatif ya te. Exactement.
arsani ndaza na tamia yaka ne lelo afingi lobi afingi lelo afingi lobi afingi yango nde bato batalaki siko bato bafemme insensé oyo batukamaka so na olobela bango bavérité bavi na bango nde bayekenda na suka na likambo nde bakenda kosoutenir ye voilà mama saka na ebandelo yebisaki biso totuna question moko par rapport ya bafemme insensé wana yebisa biso ti ofinga bango wana eza bato ndenge nini bafemme insensé baza basi oyo basalaka eloko te bandima kobota bana indésirable tata mpona kozwaka bambongo ya bana epuis mbongo wana ole bazwa yango ata mpo babongisela bana avenir bazwaka yango ekota na makelemba baza na mibali na Kinshasa comédien ye journaliste ye musicien ye mbongo ezosala n'importe quoi ana mobali na ndako na poto na Kinshasa aza na mibali azo maltraité oyo ya ndako ya poto awa azopesa ba affection kokabela bambongo basi ya miyibi basi oyo babengaka na ba réseaux sociaux kofinga na ba live basi oyo bako ngai na luta opesa exemple ngai zwa film a commando ngai na rapport commando kasi nakendaka mpe na ba Facebook na ba Instagram nakendaka kofinga te omona mentalité ya bato so tokoka kofinga tomoni Jackie babundi ta mosusu na Shaolin tofingi Shaolin te mpo nini bino bofinga bato boza ba téléspectateur to bino mpe boza ba youtubers ba insensé manque à faire problème moto asalaka na poto akabaka ta na ye na koluka la waya aoya kutu te guerre na bino etali ye te donc ye otala biso loka otala maboke omoni nde maboke topesaka bato barole batie esobe ndoki jamais obenge esobe mpo afinga ye mpo eza role baotala loka baotala maboke jamais okomisa makambo wana ya solo nde ezala totali filme mo mapasa nyokoli mwana mboka est-ce que tosi tofinga mapasa ezalaka félicitations oincarnaki role nao très bien tozo encouragé baproblème na biso so mpe tosalaka babese boyebi te bozomema masumu ya mafinga epuis baa bazoba ndenge tosakanaka na bango bayebaka na bango mpe teke emsu ona oyo bosala base biso toomvwama yo oganini likolo nango mpe so bakosi o mwa paypal obimisi mbongo mbango opesi bosuki wapi tu vas gagner quoi à la fin so okoti baguerre na biso ya youtube yo oganini mpo tobongisaka suka siko so tobongisi osuka wapi pourquoi appeler pour insulter boza bamama mikolo boza na bana na bandako mpo anini te bobengaka botya kimia te sara ye aza ndeko na yo kofinga ye te bobongisa na obenga mpe ye bobongisa te ezalaka sara yo mpe finga ye bango wana bensanse bango wana basi ya bensanse bango wana lisusu bakoka oluka vi na Congo te bazwi ta ya otanga classe na Congo te babwaka ngunda na poto koanke nyonso ekoyaka na nzete bakomi na poto kayu pasi mbongo calcul juste bakomi mitema mabe onje biso bato bakomi bakombata onje biso bato tinda ye bango bakebwaka ngunda na poto merci mama na meme bango poto mutu te bakomi mitema mabe sikoyo kaka bango wana bayaki bafani na biso je te soutiens ndokati je te soutiens na yo lukasa la kombo ya lukasa la kombo après lobi kuna ba omoni pa fungoli chaîne akomoleka pe na ba live ngako na kamwe sponsor ye pa commencer ba analyse da émission nani wa di bandi coach émission le loto sokia po d'abord la petite titre ko ba vérité à grâce libala azoloba penga bi sponsor omoni ke bato yo ba envier na bango vi na biso réseaux sociaux yango moni ba YouTube to ya mbaka yango ba sepe na mukanda karinte voilà baza mitema mabe makasi polin ba penza mitema mabe ndo mona bango wana merci bango wana nde ben sensé merci mais ça na basi o batala na biso abengi te a commenter pété atali kaka esuki wana soit alinga pesa conseil obengo na téléphone tolo sale miso bien mais marambolo bien ne se pesi ngate bazebele bato benga nga babenga nga batebele tola ya poani ko tika no ka ko répondre bango te mais a komango na commentaire te
soko sepeli émission na biso te totia ba numéro pour benga mama Sarah émission eza bien maintenant sepela teka na ABCD momona ba mutachike vraiment que ça la bien mafinga iveta leki yo sora leki nga yo ça leki na niveau na yeti yo gagnini donc bozo sumuka bozo kota na barando ya bato o boyebi mutu te makolo te tam su leki na mwasi azaka na ba problème o kote la kete mozo ya kote la ba YouTube toto saka na biso sko ba base bosuka vraiment secret bimi merci maman Sarah voilà na suka ya Michel biso vraiment merci na ba union na komina nzala na yebi komina nzala il faut lire bon appétit d'avance merci na babone nyonso ya Sarah la TV po bozalaki ebele ya kolanda émission yo vérité vérité tango nyatelinga poisson na safu na fufu et bureau bomo lamba ça va félicitations merci Nabino bozalaki ebele ya kolanda émission vérité vérité présentée par Paul Mukendi mwana soka ba Mukendi nyonso nazalaki ne sengo ya représenter bino yango ya mukolo mwalelo na ebele bino bongo bingazor de la presse congolaise to solo na ye bino boyoki ba question na biso ba réponse na ye nazalaki sengo ya devant ba écran na bino beaucoup de temps na ndako na bino sans na singa autorisation vraiment merci Nabino ba ye batali biso merci l'ingénieur Arsola Zaki na sima ya caméra merci na bon délivre bon seke merci na Jonathan Kivuna merci na bandeko tout oyo balinga rappeler Mukendi famille na nga mobimba ba nive na ngai ba nièce na ngai bino tout na lela bino ya grave merci na grande sœur à moto ya de moi merci na maman Bota pour Mukendi maman Jeannette Mbouyi merci na bandeko tout communauté congolaise tout na linga bino ya na bino to mona libongo mbala simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.